Tenabino Bandeko Balandaka 3W Info 16, toujours avec Rebecca Bilendo Pukuta, la servante dédiée. Nakati masolo ya kin nakati ya site nabiso www.info 16. Toza toujours wana pona rememela rabino masolo bien. Mais les sola lelo en tout cas na obeta onga moko te na obeta ngona mutu moko boye o boye bi très bien na kombo ya Patuziana. Tolika neto la kisabino ko ebele ya ba musicien na biso na Congo na ebite bandeko bino penza bwaka na poto na ebite soki au moins bozwaka temps ya ko solo la rap parce que boyamba bango mingi ba solo na bango même de loin ba musicien na biso ba musique ba c'est la biso wa ebele ya ba parents na kina bazo déclarer que musique ya Congo ebeba ezala nango soki to côté pour la telimabe banzembo ba composition nyonso comment nango mabe na ebité ceux qui peut-être baza même avec que vous mais ceux qui ba même avec que Bunoté donc c'est à vous de réagir à partir ya Oezali numéro na biso toti na sewana voir même na site na biso ba commentaire na bino et ça la biso bien mais na otika bino na micro ya Patuziana boyo kana no yemoko moyembi ndenge nini yemoko azobenda bandeko na ye matoyi ba musicien na musique ya mingi musique ya lelo azo ba musique ya lelo en tout cas le beli bandeko nyonso yo ya génération lelo batu nyonso ba bimisa musique na génération lelo na se réserver dans la tangi na ba kombote tout la ndana élément Patuziana et puis à tout de suite évolution exacte par rapport à baptême et baby ba faux test à demi chanson chanson exacte et puis musique exacte ba to bêtise ba ola taper ma bé ba clip ba jina mo ba kitisara donc au moins donc slip et mon inter direct ba to na ba parler ba père ba parler avec ba enfants moi batala exacte moi tam donc père bungalo mère bungalo inter ba tira ba enfant na ba enfant ba bomit musique à grand calé en côté musique ya rochero en côté musique à l'ombre yango te musique à mené yango wana te musique à papa emba yango wana te donc ba trouva be mené ba papa emba donc na leki mené donc ba redia miss baza ba tout monde donc faut féliciter bango to donc ba chanson na bango ba thème na bango ezara bien mais do ba to musu yo moni kutu donc bon Félix baza ba pe na wa na emba bêtise te donc ba tout musu na comporter donc la musique musu bébé ora tche ba photo donc yango on a te ba la ta faux mais non comme on est ba comme ba premier na ba hit parade na bino na habite so ba lia ba na pi papa ba vegla bino bo cha ba premier na ba hit parade donc vaut mieux que pas tout ça na la première na hit parade pour pas que c'est que dans tout ça la 10 mitou donc moi aussi donc yango moni donc kala toté déjà et kota na édition pour na bimisa ki ba lo fona terre on a mo $5 pour ça au tigre abo ti ba hotel ba platine na ba fo ba puis intachiki la lumière Patuziana aleli bi musique ya Congo beba nyonso koma mabe en tout cas na éviter so alobi solo to alobi vérité mais nga promettre bino déjà bo s'abonner na Info 16 parce que nazo yamba ka semaine oyo donc semaine aussi la tête ko yambe penza en direct tous attend ya osola na et pour la nini ya ko ba musique ya Congo et baby pendant que yemo présent na bula bimisa musique est-ce que yé na kati ya musique na wana abeti buzo bate est-ce que yembi banzembo o azolo bandeko na biso abeti est-ce que ya yembi yango te bon tokoye bango ensemble mais bino pe boza bo mais un peu ko juger est-ce que c'est vrai que musique ya Congo beba pour y a le tant qu'artiste le tant que atali ba vie na ye atali na ba leki na ye ba na Simon en tout cas ameki ko pesa abi que musique ya Congo beba biso lo kwa toza na pona ba information de promettre bino to yamba ye moko wa pe to sola na ye bo s'abonner na www.info16.com Rebecca Bilendo aza toujours wana pona rememela bino za ba information ma kasi ba masolo nyoso ele kanakini. Déjà, je dis un grand merci na bandeko nyoso bolanda biso musika penza libanda mboka. Boze belé na kati États-Unis d'Amérique. Boze belé na kati Europe, belé na kati Asie, na Océanie et pourquoi pas na kati Afrique en tout cas. Na Junette vient ngai de 12 tonnes Zampatero na kati Angola en tout cas. Mes salutations à vous mon vieux et pourquoi pas na famille Pukuta Mobakati à Champagne, Patricia Lelo, ma marraine en tout cas. Mami Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Delphine Douboula, Jolina Tamboy.
mon beau-frère chéri Chris Kunku, papa na Blansing na Christelan Kunku. Et à toutes les personnes au bazo landanga penda frère Richard Madek en tout cas pesara ya moi peut ba conseil peut ba donner biso dans la poto de bien que wano oza frère au memena biso ba message les ba parole divine tout ça ba conseil moko ya kibonzambe mère mo pe osoli pena ba ndona biso ba musicien lelo ba ba ndeni ba ko éduquer masse parce que biso ba journaliste to lobela ngo chaque fois to sela ngo ba émission to salela ngo ba émission de force to tout ni pe ba musicien wana mais ba réponse na bango et satisfaire nango biso te po to mona biso pe ya motu ya te quoi donc yozawana pesa ba conseil continue pesa ba conseil na bande ko pe ba landa biso bo benga ka ba musicien so za ndeko no musicien to fingite to cholite mais bo pesa inde conseil pona banzembo mususu oh ezoye mama lelo zunati banzembo ya chana nuboye sokola matanku en tout cas na chrétien mututé mais na bitenze mona so mwana mukie aza éduqué par rapport à quoi donc bino mo bolanda banzembo si bo juger bozu banzembo ba madilu système ba magali motema tout ça bo mécano ko balancer bo luka la meilleure chanson et puis bo ça biso si la partie numéro na biso ana mais na pesika merci na équipe mobile ya Info 16 mingi na tonton mwinga mobali ya sérieux makasi na Aaron Lubamba na FC Image na bandeko nyonso bazala toujours na pourquoi pas na David Loquette wabi le nouveau marié koyinda mabe en tout cas la bandeko nyonso balanda bino Rebecca Bilenda lela bino fort mbala sima.